bandimi bazoya ina église po bapesa mabonza po pasteur abonga mais bango moko bazo souffrir ozomona ba mama ba pauvre batekaka na wenze bandunda azoteka mwa nguba na ye mais il faut azwa mbongo wana aya kopesa ngo na église pasteur azomvwa makaka ndenge bateyaka dime na ba église eza na ndenge ya kotengama parce que ba pasteur balobaka na église que il faut kopesa dime salaire na yo chaque fin du mois eza chaque fin du mois te tolobi yango déjà 1/10 babandaki kopesa ngo chaque fin du mois te babandaki kopesa 1/10 ya ba revenu mbala moko na année mbala moko chaque fin du mois te. Voilà, Bible lobi que ne touchez pas mes oins na verset makambongo yango yo tozo telemela ya Jésus. Voilà, bah nanzambe nyonso bokolanda ya denzu des frères Armando o na otuko koyebisa bino ke nazongeli lisusu prophète bino tu bolingi kolanda o bino tu bolingi vraiment apesa bino enseignement à travers l'internet dans le monde. Frère Armando, bonsoir. Bonsoir ya denzu. Vraiment bonne semaine. Vraiment semaine avec bien gloire à Jésus. Dans l'ensemble hein. Vraiment. Ah mes frères Armando mais to moni siko to fêter pas ki na banda ko. Yango wana ne lobaki mokolo wana ke fête ya liboso oyo biso ba chrétien to la to lekisa na ndenge ya Biblia nde oyo to lekisa. Ah frère Armando wana ke polémique parce que na que frère Patrick Serodio a contesté kinango mutema ya Jocelyne Leso a prophète Jérémie l'homme de gloire a contesté kinango abi comment les frères Armando na landine émission alobi ke meilleur pas ki yango to lekisa pe o lingi susu o confirmer yango lisusu ne. Non na confirmer yango si ceux qui ba doute zali to koyi que ça la partage biblique pour oyebi makambo nzambe biso nyonso to yebaka yango na ndenge moko te. Donc ce qui moyen ezali to koyi que ça la partage biblique pour te confirmer na kati ya Biblia que depuis que christianisme e banda ti lelo to lekisi nde meilleur Pâques na biso oyo eleki. Voilà frère Armando to yebi ke tozo kende wana to lobelango avant to kende wana to nto zwana no mwa ba synthèse moko ba vérité moko o les frères Armando parce que ndenge tozo kende frère Armando to mena moment ya coronavirus oyo so totali na biso ba musicien na biso ba lingami ko lendisa biso à travers ba louange à travers ba adoration mais to moni na moment ya COVID-19 oyo bango nyonso to ba vandi confinement eye pe pona woyembela nzambe bien ou pas. Non, mais sauf que au moins un confinement ezali d'abord pour bisono soto tosa nibeko. Mais d'une part aussi ils ont facilité beso peto comme na présence ya nzambe. Pour bato belé babanaki ko tanga Biblia te. Mais na confinement et ko facilité bango batanga Biblia. Bato oyo babanaki ko sambela te na confinement et ko facilité bango ba sambela. Donc confinement ezali na partie positive, na partie négative. Oh frère Armando. Voilà, mais lelo soki totali na ba loyembo mingi oyo lelo ezoko yemba malelo na ba loyembo ya kala parce que même kutu Bible to yoke tozalaki na Ancien Testament pe lelo soki toza na Nouveau Testament. Mais soki tozwi nyonso ya kala ezalaka makasi. Mais to yebite modernisation o to komi ko vivre na monde Android oyo parce que to moni ondeti ezoko détruire vraiment surtout jeunesse. Pour mboka o jeunesse ya te se futur ezate. Très bien, très bien. Wana solo. Eza bongo hein? Donc soki mboka ni na jeunesse se futur mboka ne za kitoko. Futur ya mboka no se za la jeunesse. Ah voilà, il y a des gens trop jeunes ndeko yo pe to bike age se poussani me bana bazali. Nzamba pambola frère Armando. Lelo to mo na réseaux sociaux bandeko balobi suivant par rapport ya dime, par rapport ya ba action de grâce, par rapport ya bo frère Armando. Bona otala ngo boye bibliquement parce que ministère ni mission mo to sala ki na meka ko expliquer moi moké que ministère sambongo pe hein et ça peut moi passe parce que église pesa eza na ba nécessité belé ata bible kaka ya pamba o bible so ok na ndako tozaka 8 oya ko kama biso 8 nyonso tous les 8 personnes toza na ba téléphone ya cher pe moka moka bible mutazana ngo mutu moko vrai ou faux vrai hein siko po nini
Ah bon, au moins. Manque d'enseignement. Ça fait partie, ça fait partie. Ah bon? Ça fait partie. Au manque de... Ah bon? Non, ça fait partie. Manque d'enseignement. Au moins, les lots, église et belé. Ouais. Bazo pesa kaka ba prédication, mais enseignement exact. Oh. Différence ezali entre prédication na enseignement. Voilà. Yangonde ezozanga na ba église. Oh, frère Armando, il y a des gens qui bon, il y a des gens qui ont sali briefing na ye azo ya pas frère Armando na lingala parce que ba verset biblique pour aibe bisabiso ba vérité. Raison pour laquelle ils ont tana yo zo biki na otoye ba verset nini otokozo. Voilà. Frère Armando, différence wana au pesi biso. Lelo ndenge yo bandi ministère na yo. Vérité nini siko oyo koyo saba na nzambe lelo na kati ya kibunzambe pamba te po ba meka kozwa bazala na facilité ya connaissance. Bon, au moni connaissance, hein? Connaissance, bazwa kangonde, soki ozali na intimité na nzambe. Wana premier point. Deuxième point, ezali nde enseignement. Parce que ba église ya lelo, en fait, na lingala toloba ke koteya. Mais on na français, différence ezali. Enseignement na prédication. Ba église ebele ba pesa kaka nde ba prédication. Or prédication et comme ça ba chrétien ba chrétienté et loko oyo et comme ça chrétien ils allaient enseignement parce que enseignement ils allaient loko mosusu wana ba pasteur ebele ba pesa ka ba enseignement té mais ba pesa ka nde ba prédication donc prédication mutu nyonso akoki ko pesa ngo enseignement nde eza eloko mosusu différence eza que prédication ezali kotato la grandeur ya nzambe kolobande makambo oyo ezo ya futur kolobande libala entre Yesu na église wana eza prédication yango wana bato belé lelo bazo loba na ba prédication ko okobala oko soma mituka oko kende poto wana nyos eza ba prédication or enseignement ezali ko poser ba fondement kuna nde enseignement ko poser fondement ko lakisa mutu kozala chrétien eza nini basalaka nini babandaka wapi wana ndito bengi yango enseignement. Voilà, yango wana na lingala na sunga bande konelo ko frère Armando alobi enseignement na ko prêcher elakisi ko yekola na ko lakisa eza deux choses différentes. Pour mutu oyo bazoko nazoko tanga na muto bazoko lakisa. On comprend les différences, c'est pour cela que la différence à biloko wana est très capitale surtout sur le plan chrétien, sur le plan spirituel pardon. Sur le plan spirituel, ba nzambe photos à la makasi ya kuyeba nini oyo esengeli et protéger et sauver milimo na biso. Lelo nzoto soto tali tito botamaka. Babandola ti so couche yo yebite mais ero komika na 5 ans donc tolo baga 2 ans 3 ans moi na pe asala effort yemo pala ta couper o monaka mais papa te mutawala kisa eza biloko mo bwenzamba sala na mutu automatiquement parce que mutu a commis déjà cause déjà maturité. C'est pour cela au moni moi n'a pas commis à 10 à 15 ans hein au koma déjà na mature moko oye ba kotanga hein oye babala ki sonini yo ko kolanda chemin na. Voilà, to so continuer na pa komelelo frère Armando to moni na ba confinement oyo to komi kolandaka matia na ba réseaux sociaux et comme ka système à live. Est-ce que na live on a peut to ko pesa ba action de grâce? Bon au moins il y a des yango na to lobby enseignement na prédication. Ils ont mis balé. Action de grâce et la qui cité ko pesa kaka mbongo te action de grâce offrande na dîme il faut ba enseigner yo po oyebango ba prêcher te mais ba enseigner yo okoyeba nde dîme ezanini offrande ezanini action de grâce ezanini kaka na ba enseignement to oyebango. Voilà, vraiment que bana nzambi bo silikate. Il y a des jours azo sala polémique parce que batu mususu ba walinga ba memango d'une manière positive. Eza lelo to lobela actuellement ndenge lelo to zomona. Eza mabete parce que to critika kape Facebook na bata moko boy. Ke mwana nzamba ko salela ngote eza biloko moko satanique ozomona donc interpellation nango ebimaka na ndenge ebele. Mais lelo so totali esungi biswa. Non mais yango na ya denso Facebook ba YouTube ba Google nyonso wana ezali satanique wana ya solo. Mais no kozala na compte na Facebook ezali sumute
mais ekoki kokoma lisumu na ndenge ke ndenge oza utiliser yango eza lokola ka biso tozo utiliser YouTube. Voilà. Donc ko utiliser YouTube eza lisumu te, mais ekoki kozala lisumu soki ozo sala nde makambo mususu oyo ezo tato la grandeur ya Nzambe te ekokoma nde lisumu. Voilà, raison pour laquelle que question tout tourne. Mais frère Armando na question tout tourne, so ko ki ko pesa biso détail parce que to moni ba serviteur mususu ba pesi ba annonce que ba dimi na biso to sala ngona système ya ko ya osala ba transfert électronique na ba téléphone les temps en temps ba on peut bazoko te ya to mekape ko sala ba transaction wana comme d'habitude yango frère Armando meka ko pesa biso non détail selon pensée na yo bien voilà, sûr les connaissances il y a des homonies ceux qui te suivent Bible te comprendre que dîme ezalaki pratique mosaïque babenga donc makambo oyo Moïse abandaki kosala ezalaki ni dîme ezalaki 1/10 ya ba revenu na yo bien que lelo ba église ebele bazo te yango na ndenge moko ya kotengama bazo loba ke 1/10 ya salaire te dîme eza 1/10 ya salaire te mais eza 1/10 ya revenu. Salaire na revenu eza biloko mibale ekeseni eza ndenge moko te. Salaire eza eloko oyo osali musala bafuti yo donc lifuti na yo nde salaire mais dîme mais revenu ezali bilan na yo nyonso oyo kosala depuis janvier ti décembre osali bilan na yo soki osalaka otekaka bakabeli yo mbongo bakabeli yo mutuka nyonso wana tokobenga ngo ba revenu. Donc okosala bilan na fin ya année wana nde okolongola 1/10 na yo ba revenu au kabeli Nzambe. Donc na kati ya Biblia Bible ebiso ke dîme ezalaki mbongo te mais ezalaki nde biloko ya kolia. Bokongi kozwa ngo na Matthieu chapitre 23 le verset 23 Bible ebiso ke dîme ya monte ya aneth na cumine ezalaki biloko ya kolia mais dîme yango toko séparer yango en 4 catégories. Tozali na dîme ya famille, tozali na dîme ya ba pauvre, tozali na dîme ya ba lévite, na tozali na dîme de la dîme. Donc toko expliquer yango pendant que ozo poser ba question. Voilà, sikoyo na 4 parties wana opesi biso. Première partie ndenge lobi ya famille, expliquer biso na. Voilà, dîme de la famille. Ouais. Ezali dîme de la famille toko kotanga ngo na Deutéronome chapitre 14 le verset na lobaki ke toza na 4 sortes ya ba dîme. Voilà. Toza na dîme familiale ndenge okomi kuna, dîme des pauvres, dîme des lévites et dîme de la dîme. Maintenant dîme familiale tokotanga ngo na Deutéronome chapitre 14 verset 22 to kitati na 27. Na kotanga ngo alo toko expliquer yango. Et le biboy, tu ne feras point non, ouais, 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce qui reportera ton champ chaque année. Donc, ezolobake okozwa dîme chaque année oyo oke produire semence na yo. Semence ezande bilanga na yo. Mais dîme wana une fois kaka na année ya denzo. Baspesaka babandaki kopesa dîme na ton ya Moïse mbala moko kaka na année mobimba. Ezalaki nde ba revenu ezalaki salaire de ndenge lelo ba pasteur ebele bazo senga na ba église chaque fin du mois il faut pesa mbongo te ezalaki mbala moko na année mobimba ba revenu biloko kolia to continuer et tu mangeras devant l'Éternel et tu mangeras donc yo moko nde okolia dimona okopesa ngo na mutu te ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y résider son nom la dîme de ton blé de ton mou, de ton huile et de tes prémenés, de ton gros et de ton menu bétail. Donc, dîme ezalaki biloko kolia. Ezalaki blé. Blé, basala ka fufu nango. Eza blé biloko kolia. L'huile biloko kolia. Ba prémené ya ba nyama na yo pe eza biloko ba bandaki kolia. Donc, dîme ezalaki biloko ya kolia. Mbongo te. To continuer. Ah ouais, te continuer. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter la dîme. Voilà, toujours tu communes à 24. Tu communes à 24. Ton Dieu pour y résider ton nom, tu échangeras de l'argent
et sera dans ta main, tu iras alors au lieu où Dieu t'indiquera. Donc, ceux qui osent la biloko kulia, ozokomemango esika oyo nzambe aolakisa yo. Ceux qui biloko na yo ezan kilo makasi, okoteka biloko wana, mbongo wana ozwango, yo moko na mwasi na bana bokulia yango. Wana de dim ya familial, yo moko okulia yango. Donc, oyo nde tobengi yango dime familial. Yo moko okulia yango et babandaki kopesa yango mbala moko na année. Ezalaki chaque fin du mois ndenge bazo senga na ba église. Wanende dim ya liboso. Wanende dim ya liboso. Voilà, waneza dim familial. Siko les frères Armando otangi biso ya liboso, soki tokokende na yami balé, dim des pauvres. Voilà, maintenant dîme des pauvres, il y a des il faut to yebake na tango Israël Moïse tango azalaki babandaki ko benga ba pauvre, 1 ba orphelin, 2 ba étranger et 3 ba Lévi oyo bazalaki na ba héritage te. Babandaki ko benga bango ba pauvre. Mais na dîme na bango to tanga ngo kaka na Deutéronome chapitre 14 to reçoit verset 28 na 29. Ntotangi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Donc, au lobby que pendant 3 ans, au côté de l'année à liboso, yami balé, yami sato, oko bimisa biloko na yo nyonso libanda yandako. Donc, mbala moko pendant 3 ans. Oko bimisa biloko nyonso nandako. Alors, viendront le lévite qui n'a ni héritage avec toi, l'étranger, la veuve et l'orphelin. Bangonde bazalaki ba pauvre. Étranger, veuve, orphelin na lévi. Bangonde ba lévite, bangonde bazalaki ba pauvre. Tu mettras ça à ta porte et il mangera et se ressaisira. Donc, dîme de pauvre oyo, ezande oyo bino ba congolais soit biso ba africain. Ba africain to bengaka bilokos. Est-ce que vous avez bilokos? Donc bilokos ezalinde dîme de pauvres. Donc ezande biloko oyo bato oyo bazana mbongo bazui yango ba yeko tika pona bato bazana mbongo. Très bien. Wanande dîme de pauvres. Maintenant na Israël bilokos ezalaki que okozwa biloko ya kolia okotia yango na porte ya ndako. Ba pauvre oyo bakoleka bakozwango bakolia bakena bango. Donc ozo kaba yango. Eza dîme de pauvres. Donc eza te makambo mbongo, eza biloko bakolia. Wana nde deuxième dîme. Kokaba biloko kolia na batu. Po balia yango. Donc ça la semence na yo. Voilà, kokaba batu. Wana nde dîme de pauvres. Voilà qui to kesi ko na troisième tomuni aweza dîme de Lévite. Voilà, maintenant il y a des autres dîmes de Lévite tokozwango na Nombre. Chapitre 18, le verset 24. Nombre 18, 24. Voilà nde to bengi yango dîme de Lévite. Maintenant il y a des na bandeko na biso toza kuna na ndako tolobi boy. Na tango Israël, na tango Moïse, Lévi ezalaki mwana ya Jacob parce que Jacob azalaki na bana 13. Mais bana 12 bazalaki ne mibali mwana moko azalaki ya mwasi comme na Dina. Mais bana 12 wana moko comme na ezalaki Lévi. Lévi wana azalaki na héritage te lokola baninga. Maintenant Lévi wana nde nzambe apesaki par na ye ya badime po yende azwa kango. Na kati kuna nde babandaki kozwa nde ba sacrificateur ya ba Lévi wana. Donc dîme ya Lévi ezande na Nombre chapitre 14 le verset 28 à 29. Totangi na kombo ya Yesu. Alors tolobi boye. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Donc Nzambe yemoko alobi na Moïse. Moïse, lokola ba Lévi, bazana héritage te, bazana bilanga te, bazape na mbongo te, bazape na biloko te, dîme oyo bolingaki popesa nga na ko pesa yango epa na bango. Donc ba Lévi nde babandaki kozwa nde ba dîme oyo ezalaki nde boye. Ba Lévi bazalaki ba sacrificateur. Ba sacrificateur ezalaki bana ya Aaron. Nzambe alobaki ke ba sacrificateur na Israël et que zala kaka bana ya Aaron. Aaron azalaki grand frère ya Moïse parce que Moïse azalaki petit frère.
Moïse azalaki mwana nsuka, to bien mwana nsuka. Voilà, les dernières. Dernière famille. Aaron azalaki mwana liboso, mwana ya mibale azalaki prophétesse Myriam, et Moïse azalaki mwana nsuka. Donc ba Lévi ba sacrificateur babandaki kaka robima na libumu ya Aaron. Bangonde bazalaki ba sacrificateur. Donc peuple ya Israël babandaki kozwa baniama. Biloko ya kolia bakangi yango bake kopesa na ba Lévi parce que bangonde bazalaki na kati ya sacerdoce po basambela pona masumu na bango. Donc babandaki kopesa bango baniama. Tango bazwi baniama bako tumba mbeka. Tango batumi mbeka milinga ekomata likolo po Nzambe ayoka pardon ya peuple, a pardonner peuple. Bangonde babandaki nde kolia misuni oyo bana Israël babandaki kopesa bango. Donc to bengi yango dîme de Lévi. Voilà, so tokinde na kosuki sa na dîme de Lévite, le frère Armando apesi biso verset eza bongo na Nombre 18 à 24 yonde ko ozana Bible yeba kotanga oyeba vérité o le frère Armando alobi eza vrai ou faux. Voilà toke pona kosuki sa différence ya ba dîme yango to moni asiko dîme ya suka ezali dîme de la dîme. Ce qu'on a dîme de la dîme wana vérité les sousonine échanger ezapeka na même chapitre bien et échanger. Dîme de la dîme ezali dîme oyo ba sacrificateur ba lévite ba sacrificateur babandaki kozwa ya partir ya bana Israël po bango balia po ezalaki biloko kolia balia. Maintenant Nzambe ayebisaki bango ke bino pe ba lévite tango boko zwa dîme wana il fallait pe bolongola mukie na kati ba dîme wana. Donc dîme de la dîme ezalaki mukie ya mukie. Alors mukie wana babandaki kozwa ngo pe babandaki kotia ngo na maison du trésor. Ezalaki nde na kati ya temple Israël. Wana tokotanga ngo na Nombre chapitre 18 le verset 26. Natangi na kombo ya Yesu. OK. L'Éternel parla à Moïse et dit: Tu parleras aux Lévites et tu leur diras: lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'arbre, de l'air, et comme le mou qu'on prélève de la cuve. Donc, Nzambe alobi ke Moïse yebisa na ba lévite, ba sacrificateur, que tango bako zwa ba dîme et paille ya ba enfant d'Israël, bango bako prélever parti, bako tia yango na kati ya maison du trésor. Wana to bengi yango la dîme de la dîme. Donc to lobi ke ba dîme ezalaki 4 catégories. Dîme des pauvres, pardon, dîme de la famille ou dîme personnelle, dîme des pauvres, dîme de lévite na dîme de la dîme. Yangonde to bengi yango ba dîme biloko ya kodia. Voilà les frères Armando Makinanga. Na kati wana to moni so to tikika bongo to ebiki boloba ya denzu boni lelo yo memi biso boye. Eza polémique te to nzande na posa ya vérité pe to zape na posa ya enseignement. Yo linga kolanda mingi les frères Armando Makinanga parce que au CP la kanenga pesa ba verset biblique pe na ndenge apesa biso ba vérité pe na accompagnant ya denzu ndenge alinga kokota au profond po biloko ya kitoko ebimaka. Mais surtout moni na kati wana en bref yo olobi nini parce que na bandeko oyo nyonso déjà si ba mesani chaque fin du mois à ça la overtime heure supplémentaire à ça la te a memara 10e n'est pas ya pasteur si qu'on a yo déjà si ba memi bango na caractère wana si ba like si bango ezaleli wana si ko yo les frères Armando bango ba ko yoka yo à travers réseaux sociaux avec ya denjo c'est que faut ba changer ba pesaka après 3 ans bien ba continuer kaka ko pesa chaque fin du mois. Bon, il y a des homoni biso ba chrétien. Yango wana dernièrement na lobaki ke ba croyant na ba chrétien. Biso toza ba croyant te, toza ba chrétien. Bien sûr. Chrétien alanda kama teya. Autre soit liloba na Nzambe.
donc tokolanda nde oyo bibilia ezoloba, tokolanda te oyo ba pasteur bazoloba, mais bibilia elobi ke la dîme ezalaki nde pratique ya temps ya Moïse oyo babengaki nde ba pratique sacerdotale ou soit pratique mosaïque. Mais biso lelo toza lisusu na temps ya Moïse te tokoma na temps ya Yesu. Yango wana soki totangi na Romains chapitre 10 de verset 4, la Bible dit que Christ est la fin de la loi. La loi ezalaka lisusu te parce que dîme ezalaki pratique ya Moïse. Biso tokoma na sacerdoce royal. Sacerdoce ya Moïse ezalaki sacerdoce lévitique. Donc yo mutu okokaki kosambela na ndako te. Soki olingi osambela ou soit soki olingi osenga pardon epa ya Nzambe, il faut okende nanu na sacrificateur. Sacrificateur nde akosenga yo nyama. Opesi ye nyama ye akotumba mbeka na nyama wana. Alors milinga tango ekomata akosengela yo pardon na Nzambe. Ale akotika la nde kolia misuni. Ongle lelo Nzambe ayebisi biso na Matthieu chapitre 23 le verset 23 que ceux qui olingo sambela kota na sombre sambela. Donc Nzambe a komisa biso ba sacrificateur. Donc et pas ya Yesu biso nyonso mwana Nzambe nyonso akoma sacrificateur. Donc moyen to pesa lisusu dîme na ba sacrificateur ezate. Parce que na Bible pe babandaki ko pesa ba dîme ya denzu na ba pasteur te. Parce que na tango Moïse ba pasteur bazalaki na sacerdoce te. Ezalaki nde ba sacrificateur. Mais alors, ce qui te suit Biblia to ressentir que différence ezali entre pasteur na sacrificateur. Bazandenge mokote. Pasteur ezali mobateli pate. Ba benge pasteur. Voilà. Mais or sacrificateur ezali mobomi pate. Bazandenge mokote. Pasteur ye akengela ka ba pate. Apesaka bango liloba na Nzambe po bayeba Yesu wana nde pasteur. Mais on sacrificateur ye azwi nyama abomi nyama do bazandenge mokote. Yango wana soki tomoni pe na Malachi chapitre 3 le verset 10 na kota ngo ya denzu. Malachi chapitre 3 le verset 10 et lobiboyi. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous les bénédictions en abondance. To levi boya densu. Omoni na Malachi chapitre 3 le verset 10, Nzambe azoloba na bana Israël, bomé mabadim na ndako nanga. Mais ndako wana ezali maison du trésor. Maison du trésor ezali ndako Nzambe te. Parce que na ton ya Israël, na ton ya Moïse, bazalaki na temple. Na kati ya temple ezalaki divisé en trois. Tozalaki na parvis, tozalaki na lieu saint, tozalaki pe na lieu très saint. Ezalaki trois parties divisées. Wow. Or, na kati ya lieu très saint, tozalaki na maison du trésor. Ezalaki magasin oyo babandaki ko bomba ba dim to tangi ngwawa. Dim ezali biloko kolia. Donc il fallait qu'on mema ba dim wana po ba bomba ngokuna. Donc na tango kala avant que Nzambe akwisa mbula, il fallait na no bo pesa ba dim ale mbula ekoi parce que mbula ezalaki bénédiction. Mais oncle natango ya lelo bénédiction na biso ezande Yesu. Donc to lobi ke dîme ezalaki biloko kolia, ezalaki mbongo te, ezalaki nde biloko ya kolia. Voilà ce que les frères Armando a outi ko expliquer biso apesi na ba verset biblique mais question na 4. C'est que na ministère ya frère Armando Ngoma Kinanga. Donc na ministère na aussi que dîme offrande ba action de grâce et qu'ils allaient rater. Voilà, il y a des dîmes premièrement ezali ancienne alliance. Ezali ba pratique mosaïque. Biso na area ya lelo to koki ko pesa dîme te. Parce que tous en nouveaux alliances. Voilà, tous na ndenge kaka yo lobi. Et Yesu a pesa biso to comme na sacerdoce royal. Na sacerdoce royal, mwana Nzambe nyonso akoma sacrificateur. Donc mutu akopesa mutu dime azate. Pour biso nyonso to koma ba sacrificateur. En plus, ndenge ba te akadime na ba église eza na ndenge akotengama. Parce que ba pasteur balobaka na église que il faut kopesa dime salaire na yo chaque fin du mois. Eza chaque fin du mois te. To lobi yango déjà. 1/10 babandaki kopesa ngo chaque fin du mois te. Babandaki kopesa 1/10 ya ba revenu
mbala moko na année, mbala moko chaque fin du mois. Donc on a déjà faux. Donc dim lelo tokoki ko pesa dim te po nzambe apesa biso ba bénédiction te po to pesa ka dim. Yesu nde apesa biso ba bénédiction. Vraiment, raison pour laquelle les frères Armando soki olobi na tendance wana toyebiki bandeko bakolinga bakoma wana ebele toyebiki tokozongela yo nde yango epesaka ya denzu bokasi ameka lisusu kotindela yo email po akoka ko atteindre yo. Vraiment que soko olobi bongo seke bandeko mingi bakobeta mabaku parce que si balakisi bato ezaleli wana si bamemi bato na lolengi wana siko bango ba yoka yo à travers les réseaux sociaux au PCP ba verset biblique parce que otangi yango liboso na Malachi chapitre 3 verset 10 vérité ebimi wana na 4 to keli susu bongo na mukanda na Nombre 18 24 to moni vérité ebimi lisusu to keli susu na Nombre 18 donc Nombre 18 à 26 to moni susu vérité ebimi na 4 bien aimé frère Armando Ngoma Kinanga siko na nyonso wana yo pesi lelo bana nzambe bakotanga lelo bana nzambe bakolanda yo nini oyo yebisi bana nzambe déjà ba pratikaka na lolenge oyo ba memela bango pe na lolenge oyo ba enseigner bango na lolenge oyo balakisi bango. Bible elobi que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Ceux qui osent ça makambo na ignorance nzamba ko considérer yango te lokola lisumu po ozalaki na ignorance mais maintenant boyebi yango dim tokoki lisusu kopesa yango te nazo continuer kaka kopesa ba verset biblique na dim ya denzu soki makambo oyo tozoloba ngo kaka na monoko na biso nde batia biso doute mais lokola tozopesa na ba verset biblique moi ko tia doute ezate Yesu alobelaki pe pona dim totangi na Matthieu chapitre 23 le verset 23 je lis au nom de Jésus-Christ. Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Yesu yebisi bangoko bino ba pharisien bo futa ka dim ya la monte ya dezu la monte eza makasa oyo basala ka tinango na yebi je sais oui. Maintenant la nette pe eza eza biloko totiaka na biloko kulia lokola assaisonnement. Wow. Kumit pe eza biloko assaisonnement. Donc badim nyonso wana eza kaka biloko kulia makama mbongo ezate Yesu yebisi bango hypocrite bino ba pharisien bo futa ka dim ya la net ya kumit na dim ya monte il fallait bo pratiquer nde justice miséricorde wana nde bolingaki ba pratiquer et non dim. Donc dim eza pona biso ba chrétienté parce que ba bandaki ko pratiquer ngo na ton ya judaïsme mais on biso toza na judaïsme te biso toza na christianisme. Donc dim eza pona ba chrétienté mais eza pona ba judaïque. Voilà que raison pour laquelle il y a des nzuluzitu alobaki na bino ke tozala na bi ki pambate ba verset wana soki okomi yango te eza passe moye okota au profond ya thèse o le frère Armando azoloba okoyeba te yango avant okoma linga o comprendre zwata verset moko na o frère Armando apesi biso meka otanga yango okomi na se wana nde yango etindaka biso tozala toujours dans les bons tozala toujours dans l'ensemble pambate to continuer kopesa bino ba rediffusion. Frère Armando sikoyo yango tolobi boye ba pasteur bino na bino ba collègue boye bani na kati ya makomi tomoni yango ke na kati ekomami bongo me koma ba mema bato na lolenge o lelo bato bakomi komema. Bible elobi que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu. Yesu alobaki yango déjà ke ba faux docteur bakuya na kati na biso po ba ya kote ya bana nzambe. Et Bible elobi yango le sous na prophète Osée chapitre 4 le verset 6 mon peuple périt faute de connaissance. Il y a des jours offrande mutu ya liboso oyo abanda ko pesa offrande ezande nzambe yemoko. Ya ngona soki totangi na Jean chapitre 3 le verset 16. Bon bolim sabiso
ba frère na ndako po makambo ya dîme na ba offrande il faut vraiment ba verset biblique et belé et kweya po ba to ba comprendre que tozo zwango na mitu na bisote mais tozo zwango na makoni. Voilà. Ce qui totangi ya denzu na Jean chapitre 3 verset 16 totangi kuna Bible elobike car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Nzambe ye a pesa biso mwana na ye Yesu. Wana ezande offrande. Offrande na tango akala ezalaki makambo mbongo te. Ezalaki nde biloko ya kolia. Tomoni yango pe na Caïn na Abel. Caïn na Abel ba pesa ki ba offrande pa ya Nzambe. Caïn a pesa ki offrande na ye ya biloko ya kolia bambuma ya se. Mais Abel a pesa ki ne niama. On niama wana ezali préfiguration ya Yesu. Tomoni yango lisusu na kati ya Bible Abraham a pesa ki alingaki a pesa Nzambe mwana na ye Nzambe alobi pesa ngande niama wana ekangani kuna. Donc offrande na tango akala ezalaki biloko ya kolia baniama. Mais église au fait temple ya au fait ba romain ba catholique bangonde bazalaki na domination ya peuple ya Israël. Bangonde ba kotisa système de ya offrande commandé ya mbongo. Voilà, le frère Armando Ngoma Kinanga a pesi biso ba détails sur les 4 parties ya ba dîme. To bande bongo na dîme familiale, to bongo na dîme du pauvre, to sauter, to keli susu na dîme de la lévite, pe to yaki ko sukisa na dîme de la dîme. Réalité na ba verset biblique a pesi biso ya mwana. Eh ben, so itoke bongo bango ba mimi biso bongo, mais à travers ba louange susu ba adoration, to mon appel susu la fois passée biso biso ke na lingaka frère boye mais foti moko lelo ke ba frère na biso wana bazo yembela biso musique chrétien ou to bengi gospel ba tengami mwa muke. Par rapport à ko tengama ba tengami na ba texto bien ezaleli na bango. Bon, il y a des omoni lelo eza pasi ndenge église ya Nzambe ezotambola yango wana église ya lelo ba pesaka mingi ba prédication ba pasteur ebele ba prophète ebele ba évangéliste ba ebele bazo pesa kaka ba prédication onku prédication ekomisaka muntu chrétien te ya des nazo bandela ngo eloko oyo ekomisaka muntu chrétien eza enseignement parce que muntu akozwa connaissance. Très bien, muntu akozwa connaissance. Onko ba prédication eza kaka papa okozwa visa okende poto États-Unis. Okende États-Unis. Mais pasteur ko tunana ye États-Unis. Maintenant biso toza awa na États-Unis to okende wapi? Oh mama yo kalamingi ozobala okosala mariage okobala. Maintenant ba oyo babala déjà. Bakosala nini? Okokoma na mbongo. Maintenant Bill Gates. Non, ba prophétie na bango bima pe na paramètre mususu yango wana to bengi yango ba prédication eza ba prédication mais nzamba ko pambola yo okozala na manzako na bandako etage okozala na mituka bandako belé wana eza ba prédication eko komisa bato chrétien te chrétien il faut nde ba pesa bango enseignement. Voilà les frères Armando Ngoma Kinanga ya denja sepela mingi ya mataka prévenez les frères Armando Ngoma Kinanga na ba friki to mona biloko wana mais lelo to na poto boye bisanga ba prophétie wana ya opesa ke lelo frère okozana na bandako ebele okozana na mituka po awa mundela facilita na siko awa ba prophétie wana bazo pesa biso ngote ndengeni mais yango wana moni église ya lelo ba s'adapta kana atmosphère. Soki oza pauvre bakoyela yo prédication ya makambo bato riche okokoma na mbongo nzamba kopesa yo bonda boy mais non soki bazote ya muntu riche kuna nde prédication pe échanger bakoluka eloko moko boye oyo azana ngote nzamba kopesa yo mwasi ya malamu po azana mwasi ya malamu te donc bakoluka kaka point faible na yo moko boye eso moni onku wana eza côté ya te yango na lelo omoni na kati ya ba église soki biso ba oyo ba bola ba pauvre ba toi pasi bazangi tozanga eloko nyonso yango mona bibino moko bolobaka ba Salomon non biso ba oyo ba Salomon soki toke na église ya benzo lokola ka biso mibale soki toke église moko boye bakoyamba biso na porte bakopesa biso kiti na porte. Mais ceux qui président ou soit Fali Poupa, Kofi Olomide ou Sibem Piana, ba ke église na bon ya liboso ba koyambela bango. Est-ce que ozomona ngo?
Église eza bongote ya des jours. Bakoki koyamba batu selon rang socialité. Wana eza église te. Non, mais ce que les lots total on a fait une introduction on a appelé ça qui différence à ministère parce que protocole ina berger ça la part l'église mais la ministère ba kotate. Les lots soko zaka serviteur hein soko même retard à 20 minutes. Protocole a yambo nonaire a memilo na bible boy. Aux Hollandais a memilo na bible yo vandi protocole a bible no apesi yo. Or, surtout type na ministère, il y a l'État. Jamais général azana ba garde corps pemben, ba memele mundoki. Général pas ozala na arme na ye. Mais bazo sali les garde. Mais le na l'église comment pasteur azoya. Pour vendre le protocole face à Bible ni na porte. Soit tu peux banda na ndako a memeli Bible na ye, mais téléphone ina tiango na poche. Mais Bible ba memeli yango ba pesa vandi sikoyo na éviter tendance wana na ministère ndenge bozo pesa biso enseignement à travers ba louange à travers l'internet dans le monde frère Armando bon mais qu'un peu ko expliquer il y a des eza passe au moni ba église ya solo ezali ba pasteur ya solo ezali yango wana to lobaki toujours Bible et lobi que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom je suis au milieu yango wana de église ezate que to tonginda ko monene te yango nde église primitive na zongili question na yo ya ba offrande pour il faut aussi sango église primitive église ya bandeli e banaki ndengeni omoni christianisme yesu te a créé christianisme ezande l'apôtre Paul yende a créé christianisme donc azali père ya christianisme parce que tango yesu azalaki na bomoi christianisme ezalaki te yesu pe azalaki na judaïsme mais tango yesu akufi kunande ba apôtre ba bandi église mais église na bango ezalaki na kombote bazalaki kaka ensemble mais babandaki ko sala ndenge ni tokotanga ngona acte des apôtres chapitre 2 le verset 42 je réponds Actes des apôtres, chapitre 2, le verset 42. Je lis au nom de Jésus. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. Donc, oyonde ya denzu, église ya liboso, ndenge babandaki kotambola. Et là, comme il balait, enseignement des apôtres. Babandaki nde kolanda ba enseignement ya ba apôtres. Batonyo so babanaki ko ya na église ba enseignement ya Pierre Jean na Jacques bana eloko ya liboso eloko mibale la communion fraternelle ya denzo communion fraternelle babandaki nyango na tango kala église ya liboso ezalaki communion fraternelle soki ozana sani na yo biloko kolia il faut oya nango na église biso nyonso tokodame yango yo moko kakate biso nyonso tokolia wana na tango kala église primitive biso nyonso tokolia biloko wana ozana bilanga biso nyonso toka yango wana Ananias et Saphira nzambe abeta bango po bango basalaki égoïsme wana nde église ya liboso eloko mosusu ezalaki nde fraction du pain. La fraction du pain babandaki kokaba eloko nyonso eza différent na ba église ya lelo pasteur a commandé mutu wa mbongo a commandé ba voiture ya cher biloko bien ndako kitoko ba montre ba ya cher biloko nyonso ya cher eza kaka pona pasteur mais ba protocole bazo souffrir et aussi zomoni yango bandimi bazo ya na église po ba pesa mabonza po pasteur abonga mais bango moko bazo souffrir ozomona ba mama ba pauvre batekaka na wenze bandunda azoteka mwa nguba na ye mais il faut azwa mbongo wana aya ko pesa ngo na église pasteur azomvwa makaka mais prévenir sur total lelo ba pasteur kutu bon toloba d'une manière générale en Afrique au moins un pasteur a ça la raté mais église n'est comment foutre ndako mais pasteur a la tra ko le kavar même ba membre mais yango wana te azo la tavers même ko leka na ba député mususu ba sa na gouvernement mais député kutaza na bureau mais pasteur azakaka azana bureau moko te ko likenka kindaka ko vanda asala kaka n'église bazangi la communion fraternelle na fraction du pain et les prières
bazangi yango église ya lelo bazotambola te ndenge église primitive atambolaki yango wana tomoni na kati ya bible baprophète ou soit baapôtre ya minene lokola Pierre, Jean, Jacques na Paul. Bakufa pauvre ya denzo Pierre wana bazongela ko péché baki ko péché bakufa pauvre. Même Paul abanaki ko tonga nde batante bazalaki ba pauvre mais bazalaki ba grand serviteur ba serviteur ya solo ba apôtre ya solo mais bakufa pauvre basalaki pe bikamo o bato mais ba apôtre ya lelo ya denzo même soki obengi la téléphone akoyamba yo téléphone te non faut le par protocole nda ses frères moko boyenda benga wana ezaki bonzambe te baza humble te bakoma lelo na ba jet ozomona pasteur na jet privé oya omemisanga ngambo frère Armando ya solo ke ya denzo na vérité ezali manque de connaissance ya bible manque de connaissance et ça la kabiso pasi tango tomonaka boy kala mingi te tomoni na Kinshasa prophète boko assemble na bito soki na église ya nani ya Baraka Mogisha. Basali résurrection ya lokuta muntu aku mankiona donc bazo sala mankiona na kati ya église ya denzo. Voilà, un grand merci na pasteur Denis Lesi oya mekaki kopesa biso mwanda kisa ya mankiona au frère Armando alandi lisusu lelo to meki ko se rappeler na mankiona mais to mona pe ba misusu pe bala musaki bibembe me bembango après ça simeye ko tambo mais mankiona ya denzo bakotisa fausseté na kati ya makambo nzambe mankiona donc bazo kosa ba miracle ba pasteur ebele ou soit ba chrétien ebele lelo ba kanisa ke kozala na nguya ya nzambe il faut que ça la ba miracle te ya denzo miracle na bible vrai miracle ezali côté ya bato liloba batika nzela ya loyenge ba ya epa ya Yesu bwana nde vrai miracle. Mais lelo na on peut to moniter que na l'église lelo église et si même na semaine baloba bon mercredi ou bien mardi tozana veille de prière mo boya concentration pour na bana basi oyo déjà bazana ba difficulté mabala bazana ba difficulté mabota ezala frère ezala sœur ba pesa biso kaka borer oyo ezake to yaka kotia présence présence na église mais oyo etali ba cas individuel ba pesa rabiso ngote oyo kaka toza na retraite ya fin de l'année to kokota prière moko boya 3 jours pe na kata ba prière ngo soko landili oyo kaka lelo ekomi ko panza ba famille mais na kata église oya okama pe boy soki ba sœur baza 70 oya omona pe 25 sœurs baza na problème à mabota. Oh, mais il y a des 20 bazana problème à mabana mususu kutu déjà côté dans la trajectoire il y a 42 à 43 ans il y a des lelo tozo mona ngo na ba église ba sœur oyo ba bota kate bazo sala bango ba massage ya huile d'olive na ba pasteur na mabum est-ce que c'est normal pasteur azolo ba na ba sœur que sœur lokola obota kate ngamoko na kosambela pona yo nzambe ayebisinga nga nanu il faut na kota tango na kobima mobali na yo tango kokota okozwa bana bazo sala ngo na église ya deso ezo salema ya solo ezo salema na église ba pasteur ebele bazo pakola huile d'olive na sexe ya mwana mwasi est-ce que wana eza ko sala mais sikoyo ongishango bien saint esprit face à la donc c'est normal akendeka ko sangana na mwana mwasi wana nde mabota ne ekefongama ya deso bible et lobi na Jean chapitre 10 le verset 10 le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ba pasteur na ba prophète ebele ya denzo ba koma ya lokuta. Yango wana ba premier chrétien ya béré. Soki ozo te ya bango liloba na nzambe bazalaki na bible bazo vérifier. Vrai chrétien de yango wana. Ozo loba Mateya ye azo vérifier na la bible soki ya solo. Malheureusement ba chrétien lelo ata bible azana ngote mais aza chrétien na ndenge ni bazo vérifier ma comité pasteur azo yebisa ye oyo mwasi kota na kati ya bureau kanga porte na kusala yo massage andimi na ye
mais na makomi ezate vérifier na makomi ezate mais pendant 3 jours pe bavandi na pasteur bavandi pe na pasteur mais maman kuna yebike mwana na mabondeli pe maman aza na confiance à pasteur à 100%. ça passe il y a des voilà bible lobi ke ne touchez pas mes oins na du verset makambongo yango yo tozo telemela ya des mais voilà des bible ya denzu te voilà bible ya denzu mon peuple périt faute de connaissances bato belé balobakango ne touchez pas à mes oins et ça le coûté ba pasteur et belé oin ezanani ya denzu soki tozui biblia toko comprendre que muntu nyonso oyo atondisami na molimo mosantu aza oin ezali chrétien tolobaki ngo mokolo wana chrétien nyonso oyo azotosa 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17 aza oin de Dieu oin ezakaka pasteur te oin ezakaka prophète te oin ezakaka bishop te ou soit évangéliste te chrétien nyonso aza oin de Dieu parce que aza na molimo mosantu ya denzo. Voilà frère Armando na mwipena kutokomi koshite vers la fin parce que to moni Saint-Esprit et Dieu le sous makasi à travers plateau ya denzu parce que ba vérité oyo komi komema ya denzu e ko ya kolukila ya denzu ba problème oyo ya denzu akomi ko sala ba parti puis akomi ko simba ba sali na nzambe mais ngai nazo sala ka musala nanga les frères Armando nde azoko sala partage selon connaissance oya zanango selon enseignement pe oya zwaki selon vision nzambe apesaki po ayeba kokamba bana na nzambe pe libota na nzambe raison pour laquelle que les frères Armando ngoma kinanga na biloka lobi to kende kopesa ba preuve te meto lobelango d'une manière générale lelo soki to ke lelo na l'église to komi komona tous les 5 ministères en église et comment sala jamais boromona église bazaka un évangéliste et un pasteur rien bazaka un pasteur bazaka un évangéliste bazaka un docteur bazaka un prophète puis bazaka un apôtre tous les 5 ministères bavandi wana mais jamais romona docteur wana tellement lo bakete ser citation na yo nzamba la kisinga lobi boye balobaka na bango mais oyo ezake lelo ezape na ba ser rebelle lelo banda ko sambela 43 ans azana ba difficulté moko boye donc nazo yebiso ezo senga pena ba prière makasi ezo senga pe mosai na nzambe oyo azana solo pa kene ko kango la ser wana est-ce que ba serviteur abongo lelo tozana bango susute non bazali ya denzo bazali hein ba ya denzo et sika oyo ba faux bazali ba vrai pe bazali mais sauf que ba vrai ba koma mukie ba faux ba koma ebele mais to koyeba bango la misala na bango voilà bon critique ite mais siko lelo so to kel siko lelo na ba enseignement ngo pe lelo ndenge bokomi kote ya biso oya omona rake mama nzamba lobelinga foke poto o mama nzamba yebisinga mobali no wana kutu ndenge zabu ndenga kena poto bokabona nzoka to yebike déplacement nyonso déplacement nyonso ezalaka na koko so bisika okende po bi place o uta isoki obanda ko zwa 10 place yo okei oyebi nanu te fo o mesana o habitué po mona parce que déplacement nyonso et donc et perti barakara mwa muki mais oya okama na église kaka ne bandele mobali akoya lelo na poto asali demo moi ce qu'on a en église parce que ça comme monsieur omoni papa ndenge sa kindaki longo l'espoir mon frère John nde mobali avina yo na ebite soko moni biloko wana te très bien mais oya okamwa mobali avina yeye wana mobali abato koya azotambola pe na obanga nzambe lelo soki tozwi lelo tolobela actuellement awa biso lelo na poto tozana bandeko oyo bazokendaka pe Europe na nzela ya Turquie tomona ba souffrance bazokufa mais soki totali bapuyema mibali na bango nde bazokotinda est-ce que mibali na bayebi nzambe te po batinda basi na bango na banzela ya clandestin wana ba misusu bazoya nzela ya Brésil baya te États-Unis totali na ba documentaire ezopesa pasi na mawa mais na bolingo nzambe ozoya okamwa ezosala ba regroupement familial bakutana mais ba misusu si ba détruire bango likolo ya église to yebiti so ozana ba verset wana te soki ba verset wana yo yokaki yango te non ya nous moni makambo nyonso oyo toyokaka mais sauf que église en fait église ya lelo tozolo bango d'une manière générale parce que ma fausseté comme ebele église peut ezo contribuer na gaspillage ya bato église ezo gaspiller bato ebele surtout ba faux bazo gaspiller surtout mémoire bazo panza mabala bazo panza ba famille bazo panza ba amitié ezo gaspiller bato surtout likolo ya mbongo
cupidité, likolo ya ba prophétie, ya ba bankiona, likolo ya mama kambu ebele, ba prophétie ya lokuta et koma ebele ale, ba tia biso nyonso sika moko. Et ça passe il y a des mais na kutanga version moko pour na offrande, tozana nuna na offrande non. Voilà, tozana na offrande. Wana leka ba détail oyo ke yo bimisa ki ndango pe tindaki pe ya denzu azo melo pour peuple comprendre. Donc il y a des tolobi boyo. Ko pesa offrande na église, eza mabete. Tolobi teke eza mabe. Mais il faut qu'on pesa ngo ndenge Biblia ezoloba. C'est ça. Le vrai problème, il faut oh l'année m'a commis. Biblia elobini. Tokotanga na 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Je réponds. 2 Corinthiens 9, 7. Je lis au nom de Jésus. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je réponds. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a des jours. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Offrande. Ezalaka eloko yako obligé mutote. Te. Offrande ezali motema na yo, volonté na yo. Donc kabila nzambe na motema na motema na yo, muke oyo yo ozana ngo pesa. Nzambe lingaka oyo azo pesa na esengo. Ezate kombo tozo benga batwa $6,000. Tozo benga batwa $100. Tozo benga te. Offrande ezala bongo te. Offrande ezande oyo ndiyo o réservé na motema na yo depuis na ndako opesi na mabonza. Yango wana soki totali na Biblia, batu babandaki kopesa ba offrande na kati ya temple. Yesu azalaki pembeni. Azoyeba combien bazopesa. Mwasi moko ayakaki azalaki veuve. Ayako pesa kaka mbongo mukie alors que batu ebele bapesa ebele. Mwasi wana apesa ka mukie. Yesu alobike mama oyo apesi koleka na batu nyonso. Bandimaki te. Balobi oh batu ebele bapesi moko ebele. Yesu alobi ke mama oyo apesi koleka po apesa ki yango na motema moko yango wana vraie offrande. Donc offrande oyo nzambe azolinga ke to pesa ye ezali nanu volonté na motema na biso avec joie yango wana nzambe. Donc o préparer penza o ke na kabela nzambe na nazo banda na nzambe wana nde nzambe nde akolinga nde offrande yango wana meilleur offrande yango wana ezate ke non batwa 500 bozala pembeni batwa 1000 ya 1000 bozala pembeni batwa 5000 bayana liboso wana eza offrande te. Voilà yo ke na multicash chapeau otondi sa poche après ero ke église yo bendaka ko total na to ebike na likolo wana eza ba 1 eza ba 5 po kabila nzambe fo bongisa rango déjà okotsango pe na enveloppe. Okotango pe na enveloppe RA omoni ke baninga pe bazopesa offrande yo po ke enveloppe non parce que wana ezalaki donc omoni to lobaka ko lelo na kotala na makambu frère Armando azopesa biso to analysaka pe lelo tozo pesa kaka condamnation teke na l'église mais tozo lobaka d'une manière générale. To kenda ke église yo moko mitala nga na kendaka ba thèse batemi pasteur apesaka yo zonga na ndako parce que lelo repelo muso passe ezande nini biso ba membre tozo na biso ko se beir pena na maloba pena te ya nzambe na makomite. OK non église na memi iPhone na memi Samsung S20 oyo eza ya $1,000 mais Bible kaka oyo peut-être na osomba ngo $40 na osomba ngo $50 eleki Samsung eleki Bible na cher mais makambo oyo Bible et que ça la carte na obe oyo et que pesa yo na vie na yo mubimba téléphone et que téléphone ezaka nécessité moko boye et ça les transactions mais les loso total les na l'église il y a des gens qui téléphone té eza exemple auto bengi on a lingala ndakisa parce que l'enseignement soki ndakisa ezali muto ko comprendre yango ya denzo a expliquer mais oya okamara Bible wana ba ça révélé imate que na l'église même modèle yango moni eza ya ndeko moko era benye denzo abia denzo omoni be église de réveil c'est normal ezala nango bongo parce que baza na statité soko zui basi na biso tu o lelo bazoke na église na biso wana
pesa yeka liputa kanga bakoma kokwesa maputa devant église mais na ba pantalon ayebi ko kanga ceinture ko leka nayo mubali eza ya ba sœur bakoma kokwesa maputa kutu bako même habillement ya ba chrétienne échangeant et déformant ozomona ke ba jeune fille yangwana tolobaki baza ba croyante baza ba chrétienne vraiment ozomona ke azo kende église na mini jupe donc jupe ya mokuse donc soki avandi pasteur azotala biloko nyonso na se baza ba chrétien voilà mais non tous on a version mo tous kaka na offrande voilà frère tous bon parle pour tous côté mingi kuna parce que na moni ba nikrier ozo bimela ya denzu ya ona lobaki oya ozo sa ya denzu problème ya koma ya denzu azotake ba pasteur nzoka za invité nde azoko pesa be gima na ye oya bongisa voilà to ko bana enseignement yango wana église ba bebisi yango pona ba prédication soki toye na enseignement et komi makambo binemi mais ça enseignement et komi on s'est chargé na bango donc mabe ya dezu mabe ya lelo et koma bongo soki oye na liloba na nzambe na enseignement bakoloba ke te yo ozotelema na biso nazotelema bino ndenge eza na kati ya makomiti donc ba pasteur ou soit ba serviteur de Dieu ebele ya lelo bazolinga lisusu vérité te soki oye na vérité eza lokola obebisi kopo na bango mais église eza kopo te église eza kopo te eza makambo Yesu ongi Yesu aza na kati ya makomi eza kopo te alors totangeli bango Romains chapitre 12 ata soki bazoboya vérité biso tokoloba kaka vérité parce que komama eza na kati ya Biblia tokotika vérité ndenge munoko ezoko limbola nango kaka ya denzo l'apôtre Paul alobaki si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi donc stango nga nazo vivre eza lisusu nga Armando te maloba na baloba makomi na makomi donc tokoki jamais ko sala émission sans que totanga Biblia et aussi maté toki na makomi Romains chapitre 12 le premier verset Romains 12:1 totangi tolobi boy je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Napesi frère nono mbote aza na Europe alingi alingaka verset oyo. Donc frère JC Jean-Claude Makese na Capton na Afrique ye pa lo bakike papa denzo. Na biso baza ibele do moyo kotanga ba komo na bango ezate boza ibele. Menzamba pesa bango ka makasi na souffle de vie va continuer kolanda biso. Donc il y a des tolobi boye na Romains chapitre 12 ezolobako soki opesi nzoto na yo epa ya nzambe eza meilleure offrande. Donc meilleure offrande ezande omi pesa yo moko epa ya nzambe wana nde vraie offrande. Donc Bible eza éprouvé biso ke vraie offrande ezande yomoko omi pesa epa ya nzambe. Voilà pourquoi Bible elobi ke tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Voilà nde vraie offrande to pesa epa ya nzambe. Tout à fait. Question frère Armando parce que to pesi détail belé na détail nde yango ki sala enseignement na yo batu ba comprendre pe ba ye ba vérité pe réalité nini tozo vivre. Frère Armando depuis yo botami to komi boye avant yo bala otikala ko mona genou ya mama na yo genou mona vraiment et ça passe et ça qui difficile maman c'est là qui toujours kolata banane voilà et puta et ça passe donc nzoto na ye peut-être au mona elongi na ye maboko na awa makolo na ye mais genou ya mama tu to pasi okomona moneni mais lelo kende na l'église tellement il y a des tozo loba ne maka yo moko ozo memanga lisusu kuna donc liloba na nzambe elobi ke habillement ya mwana mwasito ya mwana mobali ya chrétien il faut ezala poser. Donc ngana zo mobali jamais na koya ona taille basse na lati pantalon slip ezomo na libanda e ko simba te na ko bana ndenge ni mais siko lelo so lati fashionité donc c'est ko frère oza serité ozo kende église okomona ba croyant ebele po ngana bega bango ba croyant na bo ya bango ba chrétien te ba croyant ebele ozomo na bango na taille basse na fashion na kati ya église et ça la sens te donc sœur ozomo na ke tolo na nyonso libanda
On ressentit que non, nous sommes dessinés. On est les chrétiens, les pas croyants. Voilà, donc on peut rejeter vers la fin de Koyo au Kolanda Biso à travers l'internet dans le monde à sur Vérité 116 TV na Congo elengi. Comme là ya denzu parce que na moni bande ko bokomi ko benga ebele. Vraiment que nzamba iba ko batela biso na batan o tozozwa pona kozwa 1 heure du temps ya koyoka nini bishop alingi aloba. Ebeta biso mabakute na otolobaka eza munoko. Parce que maloba oyo eza na Bible ata ya denzu ndenge na yaka pa le frère Armando na memara arme nanga. Donc caméra eza kaka oyo na tangi oyo ka ndenge le frère Armando apesi biso exemple ki soko za na enseignement nde yango ki samtozo wa connaissance na zwa ki connaissance ya audiovisuel parce que na kindaki kelasi nde yango na zwa ki enseignement yo pe soko ngozwa enseignement ya kotia vi na yo lobi nzambe ayeba ko batela yo ayeba ko memona mukolo asuka o continue ko sala musala na ye landa enseignement de nzamba weba ko pambola yo lelo na koyeba ko loba biloko wana soki tozwi nzoto ya mobali surtout nzoto ya mwasi eza sacré o comprendre donc eza na babiloko wana ya babima so to ke na ba détail wana en tout cas ekezalara mabe tokozwa bapel mususu po elembisa biso meto ko lemba te parce que musala oyo yote muto tindaki biso to tanga yango to yekola yango. On comprend maturité comment ki ngande na ponaki nzela nanga yo za docteur ozolandanga oza assistante oza assistant professeur oza assistant na médecine ozolanda donc eza biloko oyo mutu na mutu aponaka ozali maître na mécanique ozali ingénieur na électricité ozali donc catégorie wana nyonso eza nango kaka ba catégorie oyo tozaka na mokili mais catégorie ya malamu ndeko landa enseignement nde enseignement ekikabula yo soit ozala pasteur soit ozala évangéliste soit ozala bishop ndenge tomoyi le frère Armando frère na lingala eza ndeko on comprend nde yango na meki kopesa détail na synthèse na ngai omoni nde soki olandi enseignement wana okozwa connaissance wana soki ekomi élevé nde okomona différence wana ekeya na kati ekikabula ya pasteur aza na kati évangéliste docteur prophète et apôtre omoni frère Armando est-ce que bandeko tu yo zaina bango na université bango tu lelo baza ba pasteur bango nyonso te kozala pasteur ya denzu ezali don tobota makana don wana yango wana soki tomoni na Jérémie chapitre 1 totangi na 1 tina 5 na nzambe azoloba mbabolimisa biso po talaka biso verset biblique nde il faut olobi Jérémie 1:5 voilà nzambe azoloba na Jérémie que avant que tu te formé dans le sein de ta maman je t'avais déjà consacré établi comme prophète des nations. Donc avant que tu bota manzamba yeba dizake oyo akozala serviteur. Donc tu nyo sauté ba koki kozala serviteur de Dieu. Pour liloba nzambe ya denzu batanga kango classe T. Mais bazwa kande molimo ba bota makanango. Vision de donc yangano moni visionnaire to benga ba visionnaire et visionnaire déjà mama abimiso na mokili soki déjà nzamba ebaki yo okoza visionnaire ndeti refisi mfingi oko continuer yango mais lelo biso mo ndenge tozoya bweso okomi na maturité okoti na évigance moko bwe o esalike osalela nzoto tika molimo parce que oyebike molimo yebi nango versacité et yebi Rolex te et yebi Dolce Gabbana te ah voilà voilà bon bah le peut que tous à la saleté mais propriété peut toujours y a on peut l'axaka éducation ndeti ya denzu alinga propre makasi mais na sambelaka mais bande konanga même na téléphone zwa ata application na yo ya Bible sala application na yo ya Bible zwa katanso pasteur na yo OK église pasteur azokoteya ata na téléphone zwa ba verset wana komaka à côté so ozongi na ndako neti moment oyo tozaza na moment ya confinement tozo sala nini na bandako tozo sakana na bana
Ah, au moment où okoza pe ba chapitre okoza pe ba chapitre oyo pasteur apesa même ikala o profiter otanga okoya omona eloko moko ezoko tungisa vie na yo oke kokuta sujet wana na kati mais pasteur de fait que pour Nathan apesa ki pena au profondeur pour ndeko o comprendre que eloko wana yo ozoko passer na yango mais yo moko na otanga tala Saint-Esprit basakana nango te so ozana kibunzambe okoya komona eza ya ndeko likambo nyonso tosalaka eza na ba acte pe be fait moko tomonaka lelo jamais ka na lamuki nanga ka bwina mela mai soko za na posa mai to lobi o mela mai o melango ebele te o melango ka ndambo parce que donc ozo sango volontaire te mais soki oza na posa mai ndeko nanga o beta ngo o silisa 1 litre omoni nyos o nzambe asalela biso apesa biso befe do ba réaction mo be fo mona na likambo moi ça j'aime pas que ndeko bota abandi nango 1 mois tina 9 mois mususu kutu pe 10 mois eza na zemi moko te sala 2 ans soki ezali boko mela biso na seto ndima donc nzambe ye moko muta classe ki ngo mundele te omoni ministère wana place kei mais sikoyo na 9 mois wana bien inane okoyo kama mwasa mimize mine 9 mois nzambe yebi mwana ofa bota mana air bwena jour bwe donc ba docteur ba sala ka complément moko boye pour ba sala suivi na yo parce que ba protéger biso pe d'une manière d'une autre c'est pour cela moni ba réaction au tout au monaka izaka bongo okoza memi okoza na ba millions omona esprit moko lobité na somba car marque bwe na somba muté moko lobité oyote donc ezala tantôt oui tantôt non c'est pour cela moni raison pour laquelle ceux qui osa enseigner okomona pe parcours na yo sur le plan spirituel et qu'ils moulaye oko grandir ango okozala quand même na ba réserve oya omona mabaku mususu moyo beta ngona vino surtout na environnement et qu'ils allaient l'opasser. Voilà, mais kozanga yango ndeko okozala na mbilinga o biso moko to bengi na terme abayanki to bengi banzonzingi mais na confinement oyo omoni différence nzambe ala kisi biso coronavirus ye mais était biso pe nebele nzonzingi mutapi na mwasi bopota na fort le kola nzonzingi mais na minute mwasa zolo bate et place yo kendara wana boye omoni okomi limité. Voilà la raison pour laquelle qu'il y a des gens qui pona ko sukisa yango na meka ko pesa bino ka exemple na synthèse nanga. Nzamba iba ko pambola couple kitoko couple Malonda tonton Noël Malonda mutema ya mama magnifique Butera et Michokoto Michel Nzeza mutema ya mama Honorine Ngenga o Miguel Trompe mutema ya mama Raissa Bayenga et sans oublier ma sœur Annie Angeako et dada Amis mutema ya Eric Simido. Nzamba pambola couple wana oezo passé déjà 4 ans ya ki fiançailles donc bango baleki na betapi nyonso ya vie donc li pasteur Armando soki opambola libala wana et kizala na complication te omoni soki mobali azui fiancé na ye basali étape ya ki fiançailles donc bazoleka na ba observation pe baza enseigner donc libala wana po mbilinge ya pe donc satana ya ko détruire ezalaka pasi parce que baza enseigner. Voilà les frères Armando na mweto komi na biso na suka soki message ya suka ezali okoyi kopesa bana nyonso ya monde entier ya 5 continents bazolanda yo à travers l'internet. Voilà en fait les autres zalaki na objectif pour to éclaircir dîme ba offrande na ba action de grâce. Mais sauf que le temps est ko permettre bisoter to ko bandelango ou soit to ko continuer encore plus tard pour to démontrer bino ndenge makambo ezo leka donc tozo c'est encore que binos bozala kaka branché na biblia botanga ka bible plus boko yeba ba enseignement plus pe boko kolana na connaissance pour boyeba penza nzambe ndenge a fonctionnaka. Merci topesi ba bomboto na binonyos. Voilà, bozui tana bino ya kolanda biso mais eloko ya suka ya denzo lobi pamba te boko melendenge boko maki na ba question autour boko melaki ya denzo la fois passée ya on a donc mais eloko moko na sukisi awa na kopia commentaire te parce que biso tout hôtel à Tamilan na 1h15 au 20 oyo bolandi biso ndeko na internet na bible eloko liboso yaki na mukile eza oyo batikela ki biso internet yo poko yeko salango eza nango ka application. On comprend, mais tous les temps de ya otanga. Ata une fois na semaine parce que yo za la gaga busy. Ata une fois zo ka temps.
C'est pour cela que Oya Denzu alinga kaka loba yango. Donc na internet. Ezo sunga biso pour lelo botala biso te to critiquer yango te. Mais pour lelo to ya ko loba boy. Poka lelo bo kaste na biso lelo ezala ezande oyo. Nyonso oyo tozomona na kati se ko mama nango. Mais soki ndeti les prophètes, frère na biso nengi azoko loba boy. Batu mususu ba ozongo d'une manière négative. Mais wuti na mutema na yete ezande oyo ezwi na kati. Yango moni ataba musicien ba lobaka ke ko limbisa moto ezali ko bosa na likambo te parce que etikali no dette morale. Omoni donc raison pour laquelle que ya Denzazali ayebisi biso amemi biso na lolengi wana. Nzamba iba ko pambola biso nyonso to 8 ans ya kolanda ya Denzu. Nzamba pambola bino pe o bo 8 ans lisusu ya kotala biso bande bandelikino suka. Ndeko komela ya Denzu ndengo komaka wana na se ya Denzu alandaka. J'espère que boyebi ndenge ni bosolana ya Denzu. Atindi la bino pe ba mamero ni nyaso mibale mais bo benga toujours na numéro bo moni wana boko zwa biso to ko répondre bino ndenge bolingi to continuer ko répondre bino nzamba iba ko pambola biso na équipe technique mobimba oyo ezali ko sala musala kitoko po bo meka pe ko zwa ba enseignement oyo les frères Armando Ngoma Kinanga azali ko pesa biso tukutani à la prochaine édition. Merci. Yeah.